ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Number one pour nini bandeko batali pour epana biso Yesu nde champion. Yesu nde longa, Yesu nde malamu. Kolala kola mukeloba ya Patrice Ngoyi Moso keza habitude te. Kasi komona na lisusu na bino ba internaute na biso c'est kaza malamu. Merci na bino nyonso bokomela kibiso na l'écrit du Caire. Na sepeli na moni penza bolanda kibiso malamu. Merci na bino, merci mingi tika nzamba pambola bino. Apesa bino bambongo botia ba mega po bozo esu tona ya kolanda pe ya kokuma. Na lingi bino mingi ba internaute nanga. ABC na bino libala o sa frontière. Atanani a okokate. L'écrit du Caire ya lelo to na lisolo ya sika o ekosepelisa isu mitema na bino. Ezali lisolo nini? Ndeko elenge moko na kombo ya Brinis Bilo abenga ki alobi mama ozaye kobeta masolo nga pe na lingi lelo lisolo nanga elobama po naza pe na posa nazwa kimia na likambo eumeli mingi elenge nazolo bazana na Kishasa te ye pe aza mwana mikili aza kuna me akomika kapona olakisa ke boza penza kolanda biso merci na bino na sepeli. Lelo o lisola Brinis Bilo ezanini na bibino so beta nanu beta mitemeze eko chauffer lisola ngo yango yo kasi. Brinis Bilo azaki mwana moya elenge ya mukie. Moi jeune fille bika ba finde bozo kola bino na ba vitesse ba nzoto makambu nyonso. Mwana na mukie ande kovanda nanu pa baboti na ye. Siko ndenge zaki na batana ya mo eleki ba telefone ezala été vers ba 97 98 ba telefone ezala pa na maboko ba tebelete ba twanda se déplacer tamso ba ke solo laka na ville ba ke na famille moko ba benga bango baza na air tamso benga bango minuit ba benga bango air bo fandi kuna bo sololi. Siko ndenge moko abazaki na poto mama ne banda ke so na lopango ya ba Brinis Bilo wana. Ko solo la bande ko ke so la mwana bi mama na poto basi nyonso na obala. Ba osanga makama bena lisko na bala fina biso kuna est-ce que ko lukelanga mwana moko te azate mwana ese yebi o lekana te aza elenge mwana ko ya mukie otoko sana evi to bandela to sa mambo malamu mama habite problème ezate na ota na bana ba camarade na swati bana bandeko nga na fréquentaka na ko lukela o mwana moya malamu ofanda naye ndeko mobali pa fandi akibia sololi mama pazongi. Lobita mama yesu ko solola papa na mukolo ndako papa na Brinis ayebisi abi mama lobi solo liti osisi nga kanisa ki oko yebi ke nga na zana ba jeune fille bele obetela nga ta lisolo ke mwana za mposa ya mwasi obibi okei obika ba papa na bisa bangala bazaka misu makasi yo yebi ke nga za bana basi bele na boti 8 bango nyonso baza basi zela bakenda classe tamba ozonga otala bango soko ko sepela tana moko olingi koma bokilo na ngate yo lika ko pesa nga mbongo nga na lingi pe oyo solo lika ofele okay poza bokilo na sengo baseke sil bana ba uti classe ba oya okota ka abwe mama pe amoni na sepeli na oyo kwa ipa lingi mwana mukie wana la cadette ya mukie penzo ka mwana ba 17 ans abia na sepeli na oyo kwa za na age mukie me mas na et ça bien na sepeli na bien yo lingi ka iba mikolo bango ya mama habite na lingi ya lobi elenge moko za ya mukie po batambola na nzela moye moko lakisa nde papa pa sepeli mama pa sepeli bon to benga ekasi bengi pe di kondo mbasi oyebite na jeli o mwasi awa mwana kaka eska na yaka kosola mwana bien so monyo ko boya était bien donc on a déjà na programme ya oya Congo ça va na omoneka bientôt c'est bobo passer nga mba moka bandeli mwana ba caresse bele ba tendresse bele makambuka na téléphone ndenge zalaka mwana pa sepeli ça va fiancé ba seki esili nango mama pa zongi mama pa ok ba osola mwana pa comment osolola na dikondo mbasi na Bruxelles basola bien en tout cas sans problème mobali pa eko yandenga la kaki bango 8 mois après queen na kina wa bakutani donc bakutani pe na elenge mwasi mama lobi omoni tabana ngo baza 8 zela yo moko pona tanka bana ba huti classe bazokota amoni elenge wana ti akota binga alingi oyo maman bi effectivement eza makila ngape nazweka oyo abi bon ça va yende to solo la keba yambani fiancé bon papa tokena comme ça toya toke to koma
bino bo répondre biso to sande biso ba congolais to ça kana culture na biso ba keipe ba komi famille na peut répondre bango ba ye ba sala fête garçon azwa mwana na vierge bandeko batali boka lisolo malamu eza lisolo moya esengo te eza pasi na motema po mukolo nango ntango abetelanga maya miso etambolaki nga boyeba malamu oyo bino bilenge mibali misusu bozosala boyebaka na mabe oyo bosala bilenge basi bafandi ti mwana ngo bandi kovivre le babali déjà faut pas qu'est-ce qu'on a belle famille bakei mama na alinga mwana belle famille na elinga mwana parce que mwana ngo oyebika mwana ayebi na ye makambo yango te moi ko banga moi ko kima so akute na biltendi baninga na lopango bazobeta ye pa ye abandi ko beta sko gêner mobile moi nga na bali abando sakansu na bitenda azo olia atala na âge ya bali la kiye azo tenir rigueur so ka ya bandi ko silika zo ganga boye mama banga bimema malembe aza mwana awuti na maboko ababoti ayebi na makambo malamu te azoyebaka na bali mais ayebi valeur wana ya libala te to te aye mukie akochange mobali ka soka bimaki ayeke akute tamsu asali babilo na ba papier a dessiner au moins bete lisolo tamsu alali akitisi ya mobali tango ya mama o azali boma o aza mwasi te mama lobi yaya biso pe to bala na ba âge wana ba 14 à 15 à 16 ans ba papa na bino pe ba mona e pasi pona biso to aider mobali ka oyebi mobali pe so déjà si abaye akomika ba raison jour mosusu boye mwana ngo afandi ye ayena ba camarade ne badika mosusu bayaki poko ya na penza na mboka Kinshasa o ezaki ke asala mo affaire moko ezwaki etan ba camarade ne ba uta poto baye bayo kuta ye mwasi afandi na belle mère na ye ba osolola tango ba osolola ye ba mpe ba koti ta ba master na nga yambi bon pe na kindenge ne ya kimwana ayambi bango kaka pie bango mbota zongi na avandi na ye abando lia bombo na tanga silisi azui papier wana abandi kotafuna mobali place azalaki balandi mobali akufi abi mwasi abomi mwasi no ye obika bino badika nde boza bandi koseka mwasi mwa atafuna ba papier yabi mwana na comprendre te nazo comprendre te azoyeba te ke azawa pipe ayeli nini mwana fandi tango ba camarade mobali baingi bake babengi aki atiki bango bakoti na mutuka bakoti mobali ba mbate pa mwasi na lobino nini bitumba na beta mwana batu mama banga bitika ya za mwana mukie to mema ye mukie azo comprendre berer nyonso batika ngo na mukolo moko te malembe azotika bafandi wana mobali siko kanda wana abandi ko se révolte habité ngai fona luka mwasi musuza mwana tina kenda ne poto na ozaka na ba difficulté ayi ko kende kana ko tambola yo kutana mwasi na mo ya kala bakabona kala mwasi ya jeunesse bayambani wana na mona okala ma Germaine mosele banda penza to kenda kaka boye ebinga na kende na ngana zena poto meki ko expliquer mo ba problème na ya poto e pa expliquer ngana koma mwana lunda boye kutu na uti lunda nde na zana na mbongo na ndo luka pendeni na oke poto me na ndo mona te na okende ni lokwa to kutena yo okoedenga ya bitena edoka na poto te me na dito zonga na tala parcours na ngana balaki na poto na ye na kimi na bala na mboka na ngata mwana na kie ko bala azo menenga video yango wana na lisko na bala mwasi mususu po mwana na penza ezo simba te ye pe mwasi asepeli mobile kalati bazongani mobile ko azaki na ba ferro ya ko sala simba ki pa malamu te mwasi wana ye ko soutenir ye na ba ferro wana basali papa basali ba dimanche kwa mobali aza mwana poto penza kenda kazonga azongaka basali mwa ba faire wana mbangu baye ko voyager wana bolandanga na bokebi mwana batu azepa na bango ya sali ba démarche na mwasi oyo ya ye ya bomwana bakei na ye mwana tikale pa na bango basangwa mokili pende ebomba marate sangwezoya mwana wana akomi kolela koti ndako susi blessure wana tellement lekaki mwana ye kozwa problème na cœur famille na ye batali so totiki mwana na libalo aokufa me vo tozwa ye to faire soigner ye
basenga bo mama pa lingi te lokwa lingi belle fille boti kelanga e babité to ke nanu ba traiter comme ça lokwa za mwasi obobala ki to ozongisela bino mama ekozwa mwana wana bafandi na mwana wana siko problème yana kere ko mi problème pena mwana comme so avant da piquer crise so abwaki so boye makila elle bandi ko déranger moi nezo déranger moi ne déranger moi na maman belle mère na Monica ko ki soute aki otike na famille na bango bazui moi na bandi ko traiter ba traiter a esimbi taki Afrique du Sud ba soigner esili tante na za aki na Luanda na mboka Angola lobi ki te botinda ya vanda awa pema peut-être okuta pena mutu mususu abosa na makambo wana mwana ko movana na Angola Epe mobali wana kote akendaki na mwana mwasi ya bato zemi tangu ka mwasi azwi zemi zemi bandi zemi 4 mois libome bandi mwasi papa mobali wa comprendre te mwasi nanga na zaki ne malamu ka zemi ngo liboma abimanzela lobi na poto pe baninga boti bolimbisi na meli mwasoi na zape mutu bolimbisi na poto pe ka ndenge zalaka balinga bongo te ba ko kangaye bazui mwasi batie na hôpital wana mobali moya sala musale ezate azana faza garde ya mwasi na ya nyokwa mi souffrance titi mwasi ya kobota kaka na se ya liboma wana baboti se kaka bongo na césarienne tango aboti mwana wana papa mwana ko 6 mois aye ozonga akomi mwa malamu bandi ko continuer su ko vivre papa lokwa pe bato baninga kobota mwa be escalier na bango abakisi la amonke mwana ana pousse nka mukie azuize mi mususu tangu kaze me ko kisa 6 mois liboma mwasi ya tour wana ya mibale abimanzela azolongwa banda capitaine na banga Bruxelles azokende tina ba province makolo ba ko mona ke simba esute bavandisi babi abota nanu po moyen batinde bongo ezaki te bazeli tanga boti mwana 2 semaines babengi famille na bango mobali alingaki kozongisa mbangu talinga enini basolola a expliquer bango pasi au mwana bangaza nango pe difficulté oya komi na moya sala ezati tamso ezana maloba o biso toloba nde to yebi biso ba congolais biso ba africain to kolobelo komoko esunga mwana wana ale papa na papa na biso mobali aye ko benga belle famille bota mwana bino koto nazoko katebo na mama zo ebisabi tangu bayebisaki yo papa na mwana wana azaka na bariga yo kakite na lobaki na maloba mikolo ke papa na mwana wana alinga te mibale bele baya baboya yo lokolo tingamaki moye peto sala esu eloko ezaki te yango babalisaki yo benga papa nga na eloko te pona nga maboko pembe mwana mobali aye ko benga beau-père na papa tala boye papa zo ebisabi na yebisa kama naza fungola ya famille nanga bolanda nga na bokebi bandeko nazolinga biloko to loba elekaka en 20 bokomelaka biso boyebaka botiraka pe ba leçon bomona ndeni mokili ezali kotambola ayebisi bango alobi na pekisa ko kubala ete wana fongola ya libota nanga yo balaki okosubir tina suka soki obaye zongisa ye elinge mobali aye kosola na famille na solo na ba camarade babite kwa mwana na 2 semaines azosa pe mwana ngwe eloko te zongisa ye kaka mobali pazu mwasi basali ba démarche mwasi azongi mwasi akoma na aéroport Angile normal akita bandi kolela wapi aéroport Angile ne kosa nini kasi ozongi telo bela ki abinzambe ngana lobe Kongo lisu te na eli nini tala ba famille côté bozo mema bana mwasi akwea na mabela zolela évanouie bazue mba moko clinique universitaire mobali patikali na pasi wana ya bano ya be escalier wana abokola oya mukie asimba oya bébé abande kokoka te habite na ke nanu na France na ke pande konanga mobali ya Rose tula na tuna enano est-ce que ko zwata mwana ya bébé te ponga pe na zwata oké musala po fona futa ndako boyebi poto na bino ndenge za futa ebele aye ko kende abi bon lelo na bimaka na kende na ne pas Rose tula na kende pa na eto solola azwana no ata bébé o lokwa epaza na bébé zo melisa abokolelanga no ata pona ta mukie comme ça na lukaka pe na kotambola na so na okuta na mwasi mo aza libre na zoye encadrer lenga bana
bakomiti ayepe azwi métro na kokende na ye po akekoma na France ata na métro boye Brinis Bilo o ya négligaki ya kanisaki akotikala kaka na Kinshasa amona ye na métro Brinis bayambana medi kondo masi na lukaka yo ozaka nga nazali mama boye bo abandi ko relate tala vi na nga na lekisi ta pasi na nga na lekisi tala ya bitalanga pe kote na kendaki nde na belaki na sima na boye ozoki wapi bino na ke pas tante na nga pe na ke France boye bon ça va tokenga pe na ke France comme ça nga na sa mambu na zo sala yo accompagner nga na tika pe na bino na kuta na tante to solo nde abayaki pe akeye pa tante bakutani basololi tante esabi kokota na ndako na nga te yo obebisa vie ya mwana lelo akoma mo babiloko wana ezongaka oyebi babiloko elekela biso na bomwana banostalgie wana ata kutu obi nazwi efase yango efasama te abi akozwa mobali babandi bien omoni so mobali abiki amene video so azongi na biloko wana se révolté osimba ete ovivre na ete siko otala conséquence ti lelo azoba te mobali abondeli kaka tanti pa osala nini abinga ete yo na papa na ye moko basololi esili ye paketi ye pa ndeko ya mwasi ya ndeko na ye bakutani basololi bon yo otikelanga mwana ye boye lokwa pa bete lisolo yango na pasi mingi na motema tanti ayebisi abi tobenga papa babengi papa ayebisi abi bon bozwa mpona kozwa ye ezanga te eza bino mibale ye mwasi alobini mwasi abinga na lingi na nga mobali mais na lingi ete mais koyoka pasi na ye ya bana lokwa nga pe naza mwasi na okika pasi pona bana papa bo sunganga nga pe na sunga epo ye pe asungaka libota na biso papa pa yoki abime lokwa ozwaka mwana na nga ya vierge ozobala ye obalake mobimba ozobala siko oesi aza mobimba te obalake immature lelo akomi mature ndenge ozozwa ye okopesanga dengombe okopesanga boye biloko basenga double mobali lokwa azali na choix te nyonso wana batinda na Kinshasa ngai Denise oyo la nyonso santache nazoyebisa bino nazalaka présente na feti wana tosali tobali mwana wana pour la deuxième fois bango pe na poto babandi na bango kovanda malamu mobali atali abi nakomona bolingo mwasi alakisi nga ata nasalaki ye mabe nasala nini azo bakonti nyonso atia na kombo ya mwasi biloko na ye babien nyonso ezalaki ya Dikondo Mbasi atiango na kombo ya Brinis Bilo bandi kovanda na bango na poto kaka nde bazalaki nzoka mwasi boyebi kaka bashoki wana ntango baretour wana ezongaka jour mosusu avandaka na ndako boye mobali ake mosala d'habitude mwasi ndakendaka kozwa bana na classe lokwa ayeba ye deja ki azali nesu na posa eloko te abandende azozwa na ye mpe zemi te mobali ake mosala ake patiki bana na classe bolanda siko eloko epesaki pasi boyoka esikani motema na ye ezolela lelo akei atiki bana ake mosala na pokwa mpe papa na bango faki ezwa bana aleka na ekole boye basi madame alekaki azwa ye deja bana madame aleki azwi bana akatiki bana na foyer ntango mobali esko na ndako mwasi aza te bana baza te sikunga vi na nge eza nde abenga mwasi batelefone nyonso ezoleka te mobali abandi kolela mwasi ake wapi akenga na bana na osala ndenge nini bazobenga ye batelefone eleka te atala boye azwi carnet atala mwasi arécupéré nyonso oyo ezalaki mbongo na bango oyo nyonso ezalaki vi na bango mwasi arécupéré place azopanza na mbeto atala bo akomeli alobi tout se paie ici-bas. Akomeleka tout se paie ici-bas bandeko. Boke sike pesa ki mobali pasi, mobali azwa vertige akufa, ami boma asala nini, akomelie tout se paie ici-bas. Yango lelo nga pe nazo ebisa bino bosala batu mabe, tout se paie ici-bas. Soko linge komela ote sala ka malamu. Tozana mokili on ne sait jamais. Tozana mokili ozo senga biso to bimisa ba caractère ya malamu to tonga lelo polobi na biso za malamu tout se paie ici-bas bokomela biso bobenga biso mobala tika na suspense esika bana baza ayebite esika mwasi azeza ayebite
tous ces pays ici-bas. Est-ce que kozwa biloko ya mobali kobotola ye bana kokanga ye bambongo nde eza solution? Est-ce que vengeance nde esengi na esika wana? Tous ces pays ici-bas. Est-ce que eloko oyo ya mobali faut zongo na makasi pamba te bokomo ke na suka eloko moko boy o mobali bande ko s'attendre na ngote? Tous ces pays ici bandeko botala kape bino bosalaka basi mabe boyeba kape mabe nini oyo bozo salaka boyeba ka ndenge ni bozo sukisa biso mitema po bomema biso na système ya tous ces pays ici bate boyeba kape ko contrôler ba mabe na bino boyeba kape ko contrôler ba faute na bino po nokili o soki kaka tokolanda ngo na berere tokokoma biso nyoso na tout système ya tous ces pays ici bandeko wana bosile kolanda bo pesa ndeko oyo penza biyano na bino malamu po azana ngo bosenga yango nde ko sala soki azongisa soki a continuer na vengeance soki atika na elite wana ka place wana bino nde boyano la biso po na biso to suki awa bino nde bobenga bino nde bokoma wali ko koma na numéro na nga personnel komelinga na 081 7000 599. On est un numéro dans un personnel. Au beti 081 7599. Numéro nanga yango na soko benginga okomi po batum susu pe bozo yeba penza masolo bien te makambo msozo ko ba réponse musu bozo pesa nazo comprendre ngo te yango na sala ke na pesa bino pe numéro nanga tamso kozanga mega moza na posa koloba soki opesinga yango na ko pesa ngo kaka na balandi na biso tokomi na suka leleza mokolo ya sengo po nanga so na koloba na Jean-Jacques ozambinga Jean-Jacques soki nanga ozaka mbinga ndeko nanga tika ete na pesa bon merci l'assistante nanga maman Océan de la presse congolaise na pesi bongo merci na balandi nanga bino nyonso boze lengi o wapi na pesi merci na Saran Vemba conseiller nanga na pesi merci na Bentoto wana tolala katola mukaka na ma chanta yao ta motema na biso esike lalaka tango batu bazo tala biso tango batu bazo sepela na biso wana biso tobi ma Chantal aza vraiment maman ya bana Chantal ya au mwasi ya papa oze père et mère double ya bino yango esika boza to lingi bino mingi pamba te grâce na bino nde biso to vivre merci mingi na bino nyonso balandi nanga na pesi bongo mbote na conseiller na ngai o atika kanga ta mukolo moko te papa Jesbi Wembulu mbote na yo to suki bongo